www.potonapoto www.potonapoto. www.potonapoto. Tala lelo Papa Wemba Kei, le mbokate de la presse Julien Botalatala. Dernière émission Papa Wemba sala na internet sala avec Botalatala et puis bomona ki ba annonce bomona ki ba image tout na ba cimetière na aéroport ti na morgue. Tala lelo tozana artiste et musicien Archange o évoluera bon orchestre ya Papa Wemba fraîchement na Kinshasa. Nenge bayaki quand moi je tiens à remercier la mine d'Ovo Moussakoli. Flossi la belle mère Mila Bella Dinganga, Bila Bella Dinganga, un grand merci. Mima Wetu, Fodi Maemba, Bayetu Bota partout dans le monde. Neves Papito Carré, Tozana Archange, O Azalaki Bongo, témoin oculaire, na 4 podium. Tango Papa Mbasala qui crise. Na habité vraiment, et là on y a Bissana Baybata partout dans le monde. Ouais, Batutu Noël Sabara qui est nommé Mawato. Au grand prêtre Adaé, formateur de Sidon, le monument de la musique congolaise, grand prêtre Wemba, tout ça mais et ça passe. Partout dans le monde. Jafar Nzengo Anakate Anvers à Otalango. On va éclaircir Bisson Lissolongo Zangino Nengeni, Papa Mbakoyaki, Naibite Salanonde. Bon, ça y est, papa, ben vous avez toqué un concert, tu fais un anniversaire dans Bisso, et puis papa a fait un anniversaire dans Atini Cornel Malone, bien Archange. Atini Babengayo. Oui. Babenga na yo wana to solemo mukema. Fallait ça maramo oui mais moi le bango et atemelo ba tu bayaki aboaki yango. Ai ba peso programme ngabité papa pesa programme tali bon. To bana biso no sonsela moko quoi. To bana biso no sonsela moko. Doto ça na podium biso tout. Ngabi merci papa. Concert pe bandi. Première chanson ça va. Deuxième chanson ça va. Troisième ça va. Quatrième chanson est-ce que est-ce que l'air s'il est à la place Mobo c'est bien l'air chaud nezala kaka chaud ya kosangana te et comme la place Mobo là attention papa yé quoi belle la main ngalo wana ipembene na moni via simbika micro le film vient maman akoué via Koué dans via Koué selon l'information de Tozoki Tozoka batumusu bazolo ba ke yom to éclaircir biso parce que to le téléphone au nini botalatala azana Archange o azalaki na podium Papa Wemba c'est l'information que Papa Wemba akoyaki akufaki déjà avaka koma na mabele l'information musu toyoki ke Papa Wemba ko kufa na hôpital ezaki ndeni bon
le papa koyaki le baba no mema da papa na nzela da papa kufaki asali crise cardiaque donc batu balongola image wana ke mutu mobo ayi na micro ya lisolo tongi beta lisolo ya micro ezalaki nini batu mususu balobi ezali poison batu mususu balobi tana e ekokaki batu mususu bazoloba o balobaki yo poko oyebisa biso à travers émission ta lelo bon papa m'a bandalo ba déjà kufa na podium quoi c'est ka ebe batana e ebe mamuna e déjà bon makamoto lo ba yango sala maka on comprendre o lo ba lelo payer car wala carte le faut la payer car au moins la payer bubo payer yango on comprend ya lo ba que non faut kufa na podium a kufi na podium donc un vrai soldat quoi artiste monene on comprend a kufi na micro et ça la mate quoi artiste a kufa na podium na micro donc persona bat basika na ba ko londa na ba makambo ebelo poison non nzambe ayebi ndenga pesaka ayebi pe ndenga zwaka donc papa Wemba akepe mala kimia biso be ba petit ne pe dosa de défendre comme on est partout au sala quoi défendre comme papa c'est bien so beta so soutien ndeko oyoyo batina biso ba vidéo partout on neve c'est papito carré na Sidney Langana Claude Ndomba c'est impresseur banga tout na image ya muta vidéo wana eke wapi dossier na l'équipe kaka l'équipe na passé simple bezangile yo na lobby ke et ya ba réseaux sociaux au moni ba tu ba internet ba mo ça ba mambo ebele pour ko déstabiliser ba star minene tu vois donc bat bala na makambo na te o micro o papa mba ku fait la poisson o papa biso to e bien ngote so est-ce que même ba médecin kuna ba ngba yini non eza crise cardiaque pour ça papa autopsie Abasaka autopsie ouais donc eza crise cardiaque eza poisson te et l'oroté et ça l'air était à papier kokaki yango ça m'a bengi moi na ça pembe na ye donc bat balongola image wana ke ya micro o papa poisson o papa boy non balongola image wana papa poisson te papa nini te na ebite sikoyo question wana na ko poser yo na ko poser ngo après mais na ko poser ngo sikoyo ne botikali pona yo na makanisi nozo penser bo vivre ndeni na viva et autrement on a image ya mabele lisi ndenge komaki 18 orchestre to mona loka orchestre mususu to ozo yop na yo moko ozo penser ça ndeni bon omoni kolo orchestre ya Wemba le roi Wemba kufi biso ba petit ne pe to ali to bosser batu ba soutenir biso basa bani bacha ba paquet na bango chez quoi et puis d'autres ba papa tiri ba contrat belé à États-Unis ba New York ba Japon ba producteur on a ba bien tout cas FIFA la musique a faux et beta ba concert voilà quoi donc batu ba comprendre que le roi ngala ça hein Wemba kufi mais Wemba muso ça faut ça plaisir na ba na bino partout dans le monde États-Unis et pas Gila le Kenya Freddy Maemba Mima wetu baota partout dans le monde dans la mine d'Ovo on ça plaisir to ebi que ça passe mais quand nzembo papa Wemba kufela ki yo salango on a plaisir ba fan na bino partout parce que ça langa nzembo est-ce que ya basaka penga yo ponga mabatsonanga elukaka yo est-ce que salaka yo mawaongo nani alangi yo pesi mokongo mondele asala l'hôpital bakoni yo babi kao osali kosala oya bolingo nzokande o susi ya bolingo ebelisaka mingi o. Encore merci na ba YouTube botala biso moya ko lobise mingi te talaka ba bakiti sikoyo na bokasite ya botalatala nde bomona ki image ya suka ya papa Wemba tozalaki na résidence na ye liboso mikota lelo nde pe le roi tiki biso to lobi ye le roi azate tozui moko na ye mode la feno zani na ndengo lekine émission tala lelo mode la fe la ngai bala kin bala Brazza bala Angola bala partout monde na tse mobimba papa Wemba ke pe mala kimia to senga nzambe merci pour ça la biso tout donc une sila osala mabe une sala mimo na taka papa Wemba formateur des idoles les lois sawapi donc bala kin bala Congo pe sa biso confiance vive la musique et alors roi bambeleke de jazz on les code de chant de guerre donc Wemba ke mais ba biso dozali quoi
Moi, 2-3 personnes partout dans le monde parce que l'émission est partout dans le monde. Tu as boire à batouté pour. Ma passe, hein? Le lopelé m'a boire à batouté. Tu as fan na yo babi au salamolo mo ya douleur. Douleur na motema na préféré na lela ya kobatama. Noki baloba balarme ya krokodile. Oh. Moto aza mordi na sango ya liwa. Asali hémorragie ya esengo. Natikali kaka na mawa. Mbisi soki nde bapesere bendiye. Ade Wemba, Kema Fumbe, maître d'école, paix à son âme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, un grand merci. Natantine Botalata là. On a remercié. Ba staff langa o ba soutenir nga. Oyo ba bandi nga penadang. Banda la yaki banda 10h. Si sigona la bango. Na bandi Gibabi. Ouais, Gibabi déjà. Vrai Joe. Et puis tu as là Olivier Ngwango la moi ça pembe. Et puis tu as là Botenga. Beauté sans hydroquinone. Et puis tu as là Christelle Ngwango la valeur ajoutée. Là où se repose le cœur de l'homme. Maître Chubu Changa. Et puis bah la poto. Banou Jack. La Banou Jack, Bazulu, Ekiri Biberon. Archange Yeyo. Bon, ça a la chance de décevoir Binoté quoi. Bon, ça a la chance de décevoir Binoté. Un grand merci na patron ainsi que la mine de Mosakoli. Mère Mila Bella Dinganga, Alelagi Papa Wemba, Monique Botalatala, toujours Neneza Toa Musala, El Sibi, Moneville Poutou, Sandran Poutou, Tantine Botalatala, Boza partout Botalabiso dans le monde. Na pesa mote bongo, na neve se papito carré VIP, na coïncide na Jafar. Nzengo, Jafar Nzengo na kati Anvers, Binonio Soma, merci beaucoup. Bon s'abonner na www.poto na poto Arnaud de Vouma. Mermila Bella Dinganga, Mima Wetu, merci. www.potonapoto www.potonapoto